La vie, la vérité, les chemins. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyeko sakate, senzela na yo. Baye batale la kayo. Bayokisa masonite, papa ya borfele, banabitike, mosungi ya bave. Mobikisi oyo, asikolanga ye, liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko, ya bayini banga. Andi, au moins on a fait que Maman Bellevie a tient la générique ya chaîne, na vie, na réalité ya vie na ye, na ba makamuna lelo ba mafinga nyonso, nzela mosusu te. Eloko mosusu akoko loba, ezate nzela mosusu te, parce que tant Maman Bellevie abane ko sokola Bellevie, bien kazanga koste ayeba ka Bellevie akozala nani na mboko. Très bien. Ayebaka ngonani auzana mamboko papa ya orphelin bana bitike mosungi ya banani ya ba veuve. Est-ce que nzamba tika ba orphelin? Nzamba tika ba orpheline? En tout cas Bellevie vana na ngwende na oza mwana etike. Nzamba yebaka pona ni alongola ka ba parents atika ka yebisa ki ote ceux qui ba parents baza en vie peut-être au s'en sortir te na vie. Tika na longola bango na oyela yo élévation moko boye. Alléluia. Na longola bango parce que élévation moko bo on a bomba ki na ocha kati na yo lelo o comme si Bellevie o yazali ngana loba eloko tout le temps ça migra tinde te vandi boto défendre Bellevie candidate to défendre ba valeur o ezana kati ya Bellevie candidate communauté moko boye ba vandika boye ba sali groupe moko ba lobi ke biso to ko lobela ka famille bota eza facilité faux en étoile faux en élévation ya ngwana groupe moko boye ya créé ami na kombo ya famille bota pe lelo ta bo cha mutema mabe pa Bellevie tango opriya kana buto nzamba poser que question tango loba na mwana mwasi bongo mwana mwasi wana bongo ozo dénigrer na makamba lokuta ozo ya ko bimisa po obebisele na carrière na ye obebisela ye libala na ye osa la réputation basomba kango te réputation leki nyonso ce qu'on nyonso ya Bellevie bino bo bebisa eloko nini échanger ole Bellevie ngwa kweya er nyonso ba crise mabale kufa asala Bellevie okende ka liboso boko sosola te la douce ba yesima faut que loba makambo za vérité dinana ya s'imposa yebaki nina yosa na groupe Sinat lelo aza dinana lelo azadi nana bato bela basali succès na groupe Sinat kuwana yoka bango te bamona na te ba voyage pété basaka awa bakufa bakufa tende journaliste aza ba morne président kale ba boti mwana aboti morne voilà aboti morne bakundi pe na carton bon morne basela ke cercueil carton pour mutu aza ko miye ba place à télémila ouais toi salut tu make-up aïe la biso tu make-up tu quatre couches jamais aïe la biso filme ko banana sera mutuna lelo salini oh les aboti biso repese makambu to ko fulete po yele na bon azamone amone to fulete kala ba boti oh imaginer morne na nazana kombote est-ce que morne ba pesa ke kombo ya ngomoni ya kombo exact comment ne bunga makasi bon nazana kombo bon nazana kombo te ba pesa kombo nini qui est baba bengo maman ba veuve pas eh bien ngote ya azana ngote ana kombote ana personnalité te ye maza o ba lobaka libata ka pututa pra ye azana sikate skazo ozomona on est belle carrière wana boy ekufi nango ka boy journaliste te akoma analyste akoma analyste soka avandi 1 mois film bazo finga ete loko allo yako zwanga ko yako yambanga ko na plateau ngamona benga bango donc sans esprit tono vide sans esprit Zozo likolo kilo Chodata Zozo likolo kilo Mboko pas Césaire
Marseille auta wapi. Allez. OK, d'accord. Zozo. Ya za zozo. Yekuta mutu ko va na tena momo to loba. Abi bo asalité. Fille kuta mona kuta. Ce soit le mayo ndenga zo ya boye aya ko take papi kade obosa na kavan alala na ndaka ba ya ba papi kade tinenga alala na buto zo ronfler papi kade hayebi total kasima to zonga ka moto totika sambla ko obosa na ko lala na ndaka ba papi kade en plus si ako sara ba video azobile ngingo zapata ngi mutaka watu kutakala watu ne mwanza papikade na poto abile siku mtakala ngingo zapata ngingo ngie mwanza papikade atala ça c'est quoi ça vraiment Dadju dégueulasse abengi nani abengi qui oyo balobi pour autorité morale na bango pibiaki image moko pas retirer yango il faut mona ba femme essentielle bandi kokumisa mama belle vie mwasi ya mwindu boye na boye siko tomoni biso nyonso place théâtre moto oyo obebisa théâtre samika amba eloko wana eza très important pe très capital voilà boya koloba na batu na semblant te bofinga mutu na semblant mais na kati na bino na conscience na bino boyebi ke mutu otinde to ofinge boye asali biso nini mutu opesa force ya comédie siko eza nani belle vie lelo bomitungisaka te bomipesaka pasi te bofinga belle vie kasi yango yo binota papi kade mabe wana ezozanga place akovanda ekovanda kaka na kingo esa nini elembi ya obi mutu akoma na motema mabe boye po ya nini mpo mutu obatuni yo osala ya bowelela nini okibaowelela nini likolo nango nsima nango eza nini oyina mutu kaka likolo ya mutu do oyina ennemi ya mutu mpo na mutu mosusu oplaire mutu mosusu mais oui réponse yango wana wana yo lati yango oui réponse yango wana madame Bellevue apesa bango eloko mosusu te kaka nzela mosusu te nakolanda bobele osola baninga bachelo poison aza na nini otelemisa ta premier niveau te ozata na ezate Pierre nini oya compléter na monde de théâtre Pierre nini oya ata pine ya pusu oza nango te alors poison likambo nini oza na mwana akenda te États-Unis te vraiment siko baotile poison likambo nini oza mabe mama vandi na plateau alobeloko moko ya bongo voilà nanu te lelo boko changer maloba non yebisa yo mama wana mukolo wana okingo esembwami alobi ebongo lelo ata soki tolobani mina komo banga bakotela nga pe poison nana ngo kuta kolinga pusa na ta lisusu vraiment mama papa tozo amayele mbala moko yo penza toboyi yo penza yejo akopusa biso tolongwe batantini ya famille boto kipabilité moko bezo lata ye afandi to atali ama siko ndenge nini susi ya koéchappe te yango aye nango makamio tu oyo bomona nga na sala nga femme essentielle oza femme essentielle te oza femme de valeur oza essentielle te ozokosa poani oti ovanda obeti boye na kati pa rouge na katikati abeti pa rouge na kati ami olobi bango kuna baosala ni et en plus likolo nango yeke ye bamama na bango ezatoluka adiembela moto oyo sambeke totangana bafilme tana kini makambo temps de la misatropie suprématie éducation discrédit Vonnet Mastor nini oyo les tartifs
Voilà. Yakana filmé. Yakana filmé. Voilà. Merci beaucoup to ceux qui la biso awa bambote na nga na famille bota to mona nimbala ya sima bisou baba Yakana filmé. Yakana filmé. Akoyoka la wa banana pas comme Diembele Pamela. Yakana filmé. Yakana filmé. Akomela wapi na chaîne nini zozo likolo kilo mama zanga valere tala lelo akozwango wapi akozwango wapi. bien zalaka awa bo s'abonner massivement na etandoike et matondo mingi tokotaka na etandoike to betaka ekukete mais boyambaka biso na bo mesano nyonso est avec Samigra Amba. L'actualité nous oblige à faire des analyses à notre patrimoine, à notre poutine de l'écriture. Maman Belle-Vie Kondi, la fierté et la richesse de notre culture, de notre art et de notre écriture, parce que comme la biso ba film o etika la générationnel et ça ga bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Actualité et benga biso to sala obe analyse ce que la liola muki kumisa kanzambe yende mopesi na pema yende mopesi na nyonso. Mes sincères condoléances à tonton Yamse Yambe Bolanga la Bololé Kemi oyo akufeli maman Micheline Yambe. En tout cas appel na yo et Rosala tonton Yamse bien à toute la grande communauté de la famille Libota balobi yesu mopesi na pema yemoko azwaka pema wana lokumu masan joli ezonga a consoler famille Yambe oyo zoki sami ezui pota yali kambo monene yaliwa. Et merci mingi ndenge bo mesana kolanda biso et avec l'écriture de Madame Belle-Vie na Belle-Vie TV tolanda film na biso les tartifs modona moto au kate ngona e kateli azobe réponse na le tartif. En tout cas le lot nazali na trio na biso ndenge bo mesana nango Pamela Matonzo Bianca Zanga ngamoko Samigra Amba toko solola nyonso parce que to sala ka promotion biso tonzima na biso naturellement koya ko défendre Maman Belle-Vie Kondi parce que ayi na valeur. Et grand merci à mon boss Igetingi depuis États-Unis babote na yo et ya Willy Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial mais c'est narakara moko ya Willy Moucheni et na bo sanité papa Ale Manteka depuis France kuna babote na yo société SAS ya papa Mabele société monene ya peinture ezwami na mboka ya France papa Mabele motema ya maman Judith mobali batu ya maman Judith bambote na yo joyeux anniversaire à 1 million de fois madame, on l'appelle madame Essimbo, la référence de la monnaie maman Aigle
maman Charlène moi dit Tamboué happy birthday to you. Le 1er mai c'est votre anniversaire. Maman a 5 jours à Poto à Zongel Bisson à Kisasa. La grande dame Béa Tamboué, maman Béatrice depuis Belgique, la Belgicaine. En tout cas, Nazalina Dadjou Nasima Bilili Rada James na Enok Nasima Bilili Enok Luzolo et Sosa Leli Anthony Mofa Saba Osa Moussa na bango normal. To fungola etando ike to bandambala moko nzela mosusu te na kolanda. Bobele senzela nayo nanyala kisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité les chemins mosusu te se yo Yesu nzela oyeko sakate senzela nayo baye batalela kayo bayokisa masonite papa ya borfele bana bitike mosungi ya bave bobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga ya bayini nanga. Voilà. Voilà tout ka no maloba ya nzembo oyo lelo to décortiquer non pe maloba ya nzembo ya générique. C'est très important. Ya film la biso va banda. Voilà bien kazanga Pamela Matondo micro eza nango libre. Voilà. Voilà. Bambote nanu. Et mon Poutine de l'écriture. Tabita ba comédien. Mikolo ba obenge koda mboka. Ya Willy Moucheli, ya moi si. Ya Willy Moucheli. Ya moi si. Koda mboka. Voilà. Maman Morote, maman Raïkoshi. Voilà. Merci beaucoup na famille Bota. Donc on laisse tout ça quand on est au Canada. Voilà. Odette laisse maman na Leslie, mi fille laisse monter ma papi. Irène qui a luta monter ma Richard, Nadine qui a luta et Jocelyne qui a luta Karine Zanga. Merci à Niki Lessa et pourquoi pas Patricia Branco. Merci beaucoup à Dajolu Banza de Turquie Luanda, de Turquie Paris et Paya Rose Menga Zawana maman. Merci na la maman Chéra moi aussi. Merci na la grande H maman Sakina. Merci beaucoup na maman Gina Mabiala. Merci beaucoup na maman na biso mamita Dina. Merci à yo et merci na bébé chez Moussa Baïpoupa décor. Voilà. Vraiment si on a besoin de décoration bien, on a à Paris, on a à Londres, on a partout dans le monde. Bébé chez Moussa décor à Zara, on a décoration Kafou vraiment. Le roi célèbre Christian Goma Arméline. Merci na Pamela de tous plateau. Merci. Merci na je vous en prie, bien Kazanga. Voilà. Voilà Pamela Mato. OK, voilà nzela mosusu te na kolanda bobele se nzela na yo soto la nzela nzambe te to kolanda nzela ya nani. En tout cas bravo na famille Bota, bravo na Poutine de l'écriture toza awa pona yo. Ponga na lobande to vandi o ba défenseur à makasi. So boye na 12h30 biso 12h30 to sani ni to komi wana. En tout cas merci beaucoup na famille Bota mobimba famille Bota oye. Famille Bota toza kana challenge moko. Challenge wana eza nini? En tout cas kende na famille Bota tala film na biso les tartifs au capturer au yena ngona ba commentaire na ba chaîne na biso tokobwa kayo ba dédicace ya partager capturer au partager oui atali nanu to mona ke atali a capturer a partager après ayena ba commentaire na biso biso tokobwa kayo mabanga ya ofele. En tout cas wana eza défi autopesi mikolo. En tout cas merci beaucoup na Poutine de l'écriture la fille qui dérange yonde maman na bango rêve na bango ne so se belle vie Kandila patrona. Merci beaucoup na artiste comédien nyoso ba ke poto ko ba pesa pe ba yaya batikali si mama yele basa nini bazonga na mosala. En tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé c'est Djema la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris j'étais sali papa ça mon concours le nécessaire na katia Londres wana bambote no ebele voisine ya batu ya Natacha Golala patrona j'étais sali na bosa di kopesa mbote na ngate amayaya chérie Jeanne Mboso na katia France to sala musala kaka ndé to
toyokanaki ba bon séjour na kati ya français na Patrick Beckham Lady Maître mon yaya en tout cas tozo sala musala ndenge toyokanaki en tout cas merci beaucoup na maman Gina Mabiala merci beaucoup na la maman chérie ya moi la maman chérie ya moi si eloko lingande yango yo trio oyo et ça la ko goût la maman chérie ya moi si na pesi pe mbote pa maman Sakina maman Geneviève en tout cas ba maman nyonso ya famille bota ba mbote na bino ebele merci beaucoup au pe na biaka zanga et samika amba ba question ayo ba réponse ya ngai joyeux anniversaire ya mère Bongo photo yembela mère voilà OK Maman Charlène Moadi Tamboué, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Charlène Tamboué, joyeux anniversaire. Maman Charlène tala peka na biso et ça biso bien toyebi kozala patron na 5 jours na Congo 5 jours na Poto en tout cas maman Charlène je te salue ba joyeux anniversaire ya Kazanga to décortiquer nzembo voilà na parti ya lingaka alongolanga na maboko ya bayini na ngai voilà yaya alongola Belleville na maboko ya bayini na ye wow bayini na Belleville moi ma son contrôle likola Belleville exact maloba ya nzembo eloba ozomona Belleville ma avanda calculer banzembo ezana voilà maintenant avanda zo inspiration en tout cas merci na frère yemba nzembo voilà bien ka lobi bien oui baye batalela kayo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya bave omoni en tout cas maman Belleville mo atanisa nga ma ya misu franchement mo so vandi omona peza ke nzembo maman Belleville atie na générique ya chaîne na vie na réalité ya vie na ye na ba makamu na lelo ba mafinga nyonso nzela mosusu te eloko mosusu akokoloba eza te nzela mosusu te parce que tant maman Belleville abane ko sokola Belleville yanka zanga koste ayebaka Belleville akozala nani na mboko très bien ayebaka ngo nani azala na mboko papa ya ba orphelin bana bitike mosungi ya banani ya ba veuve est-ce que nzamba tika ba orphelin nzamba tika ba orpheline kolema ya misu yo orphelin na orpheline nzamba yoka ngo pe ganga ka likolo mitu ya bato ba osala ba orphelin na ba orpheline mabe en tout cas Belleville vana na ngwende na yo oza mwana etike nzamba yebaka pona ni alongola ka ba parents atika ka yebisa ke te ceux qui ba parents baza en vie peut-être s'en sortir te na vie tika na longola bango na oyela yo élévation moko boye te na longola bango parce que élévation moko bo on a bombaki na ocha kati na yo lelo o comme si Belleville o yazali nga na loba eloko tout le temps samiga tinde to vandi bo to défendre Belleville candidate to défendre ba valeur o eza na kati ya Belleville candidate o musala ezoko monana to tu osala no émission moko na ebiso eloni lelo oyo artiste comédie na biso ba comme na bango mwa bo bangi ya ko benga ka bandeko na bango Gomez a logique les choses azala suna Congo ta koma na ye na Nigeria parce que vie na ye nyonso eza nini eza kuna mais omona so na bengi bandeko nanga oleba ya pona musala ba oyande pona ko bebisa ba oya pona ko bebisa pona ko panza a préférer ça nyazo ba tiktokers o bazala kata na valeur te to yeba ka bango te lelo mundela vandi alobi téléphone na sala nani option moko boy na combo ya kombo ya TikTok lelo bimisi bato lelo oyo bamukani ya bazali baluna bazali bato ebele baza ba Maria basiana bakoko jouer na place ya Chacha mais Gomez a préféré parce que nini ba yaya o bazaki liboso tellement baza mitema mabe yango Gomez pas comme banga bato mususu pona osala nini na kobenga union ezalaka union fait la force biso to mibenga toza famille bota union pe toza pe na union fait la force na patri na famille bota en tout cas madame Belleville te babwaka kaka alibanga na mbuma kotela samika voilà bien kazanga d'abord le logo bakaka tu vas consommer dans le film voilà le tartif tu vas t'aller le 8e épisode mais c'est voilà en tout cas vraiment il faut que soit à temps tant on y ose le belle faire à te passer dans le
Si, si. Et au bé soutien au ya Bellevue pendant que ça to consommer ka film. Ce qui au tal film, sort à la film. Vraiment. Tant de to soutenir Bellevue. Mais moi malam to soutenir ne yango wana. Mais c'est totalité comment Bellevue OK non na bon fele et pas bon fele na bon fele et pas bon fele na ba bofeli na kati ofeli na kuna ankende ndenge nini so bino bozoya te en tout cas famille bota to memana raté so to monique ya Bellevue atie film obi to beta ba sanka kala ba sanka ba san combien to beta mo kala vraiment ezo sala kitoko te ndelo on senga na famille bota rapidement rapidité plutôt autozaki nango pour le moment vraiment exaté. En tout cas, parce que le film est un film qui est un film tozomona nde tozomona baréaction bamosantu nde tozomona baréaction ya bandeko na biso dacosta ozomosamika oza na bandeko ya basi ntango yo ozoya posaka na vie ya bana bata basi est ce que ozoyebake nga mpe na kobota mwasi aleki ya mwasi nabota mpe eloko mosusu olingi osala ntango olingi osala yango il faut rendre compte ke nga mpe nabotami na nzela c'est très important kanti lelo bimina oyo ozokosa bana bato fin de fin oza na eloko te mais oza kotia bango na motu ke ya une assurance ici eloko eyi te. Voilà, ça évolue et tout. Bolanda, na Bellevue TV, film Les Tartifs, écriture ya maman Bellevue et la Kisakalo, Lenge Moto, aïe na divinité, na nzambe, parce que koko ma film et où t'as une inspiration divine. Avant ma yele ya bomoto, inspiration divine. Oh maman Bellevue, oh comme la biso ba film, où t'as na inspiration ya source parce que maman Bellevue a ça la kaba recherche. Koko maneti film Le Tartif wana a sala ki ba recherche mais batum sosu ba yana ba ona TV muketu na ya zo bini la batu oh sala makamu moko neti oh forcé voilà yaka sami dans la vie à l'élo voilà moni Bobani leadership abotama très bien et là on na tsaka na mutu jusqu'à présent master à l'obala ngelo mobo aba bianca oyeba no forcer voilà très bien abi parce que ozana ba effort wana ya kobima voilà samigra yakazanga ko tourner na top vision master ba benga na top vision te mais papa na nga ngana leka na edoka ungu master a jouer kuna te mais papa abimi singa parce que tanga banoko mona nga banoko fanda mabo atali nga binanga te ya kokeli muso on azaki non d'abord na amour ya répétition oh ça l'amour ya osala mosala azaki d'abord na amour ya répétition banoko bana 10h juste nga dans 9h30 na ça dans la répétition donc enfant de wana so ya kokoma na kombi bona bo et puis abana ko kopeta tout ça beti to na mona nga no belo to mona kotika na muntu kana démarrer ando mzanga pe na banzondi mo ba filmer na yenda munambu mo ba principal bona bo mais lelo tong na ko fanda Nekotala, fatalité, Bellevue, et donc ça les force à Bellevue, d'abord c'est la répétition. Très bien. Et donc si le Bellevue meilleur beau, attaque répétition du bosso et puis attaque classe. Première position attaque classe. Et puis deuxième position on a côté répétition. Voilà. Yango moni lelo makamama pe musala na ye. Si ça migra, yango moni lelo ya malamu ezaka toujours na ngambo Bellevue. Bellevue azo forcer te. Bellevue que nous on est battu ba ke non eza bongo asimba kisi po batune to balinga ye po yo pe ke no simba kisi ameka na pe osomona pa mera matombo na vie c'est pas la onzambe apesi yo oh bozo atanga bino bozo luka bo combattre Bellevue c'est pas la peine eta ya muninga na libamboli ya muninga ya ezaki likambo ya temps Marie Mzamba emango 16 ans de pluie
ozomona eza saison belle vie ata yo mama mukolo uti likolo kebo kokuyo bukani pamba po eza saison ya belle vie ozomona moi ko kanga maloba ete po Pamela Matolo voilà Pamela même question peut-être en tout cas makamususu ovandi penzo tala eloko muto ochela ngo mutema mabe ba kango kindoki tendenge nini parce que oyo nyonso tosalaka na vie toyeba Bianca Lobelomo eza très capital Bianca joua et pas président biso master o azana dalelo ngana joua na groupe Wenge de Gabana voilà ngana zalaki ngana onde na zabo d'abord même si l'école batikala okanga retardé même na répétition batikala okanga retardé tangu nazo ya président Gabana oloba ke mutu na muta uche pa na bango awa bayebo yo sa nini musala d'abord o ngana chaki na mutu na ngana nini eza nini musala na ngai ya musala na ngai mais sikoyo batu mo boye bovandi bosali ate effort moko te bolingi nzamba tombola bino mbala moko ba o basala effort na vie akitisa bango te nzambe wana komi injuste nzambe fois à la juste Bellevue ayebaka ni na kanaka na monde théâtre yo zo mona ngo kesami greza facile à l'occasion de reovandika boye batu mo boye ba créer communauté moko boye pona yo Bellevue ba tiango famille bota te bolingala mobali moko te boelela ne loko te mais ayini okabo wana kutuna ko yina te na lobi ke Bellevue vandika boye à l'occasion de rebiso histoire ba jeune fille Bellevue a jeune fille communauté moko boye ba vandika boye basali groupe mo ba lobi ke biso to ko lobela ka famille bota eza facile te faux en étoile aux années élévation ya ngwana groupe mo boye ya créé na kombo ya famille bota pe lelo ta bo cha mutema mabe pa Bellevue tango opria kana butu nzamba poser que question tango oloba na mwana mwasi bongo mwana mwasi wana bongo ozo dénigrer na makamba lokuta ozo ya ko bimisa po obebisele na carrière na ye obebisela ye libala na ye osa la réputation basomba ka ngote réputation leti nyonso siko nyonso ya Bellevue bino bo bebisa eloko nini changer ole Bellevue yango akweya er nyonso ba crise mabale kufa asala Bellevue okende ka liboso boko sosola te bon mataka bango mama ngenge yebo tuna nzambe opesa Bellevue étoile ya ndenge ni biso tozana ngote faut tuna nzambe badina na la douce ba yesima faut ko loba makambo za vérité dina na ya s'imposa yebaki ni na yosa na groupe Sinat lelo azadina na lelo azadina na bato bela basali succès na groupe Sinat kuwana yoka bango te bamona na te ba voyager pété bazaka awa bakufa bakokufa te journaliste baza bamorne président Kaleb aboti mwana aboti morne voilà aboti morne bakundi pe na carton bon morne basalela ke cercueil carton po mutu aza komiyeba place atelemela ozomona onebela carrière wana boye ekufi nango ka boye journaliste te akoma analyste akoma analyste soka avandi un mois filme bazo finga yete loko allo yako zwangako yako yambangako na plateau ngamona benga bango donc sans esprit tonneau vide sans esprit zozo likolo kilo Chodata zozo likolo kilo mboko pas ces airs ana mose auta wapie okenda yango zozo ya za zozo yekuta mutu ko vanda tena momo to loba na bibo asalité fille kuta mona kuta ce soit Lélie toi ça tu make up ayela biso tu make up ayela quatre couches jamais ayela biso filme ayela biso ça filme ko banana cérémonie na lelo asali ni oyo neza botu biso ko pese makambu to ko fule te po yele na bon azamone amone to fule te kala ba boti o imaginer mort ne na za na kombo te est-ce que mort ne ba pesa ke kombo yango moni ya kombo exact comment nebunga makasi mort na za na kombo mort na za na kombo te ba pesa kombo nini ki baba ya bengo mama ba veve papa yo bien ngote azana ngote ana kombo te ana personnalité te ye aza o ba libata ka pututa pra ye
aza na esika te soki azoluka diembela biso mpo toya korépondre biso avant toya korépondre yo yaka na ere oyo diembela Belleville na ere oyo diembela péchanga azala ixi contre péchanga na diembela ta dina na la douce te diembela dina na te diembela ta dozo te vraiment diembela ye mutu ana filme te akomaka solo akomela wa banana mpoka mobutu na lelo Pamela yaka na filme yaka na filme akomela wapi na sheni nini zozo likolo kilo mama zanga valere tala lelo akozwango wapi akozwango wapi parce que yo eloko oya kosala yo moko yebi te nani akopesa yo valeur. En tout cas félicitations à Papi Kader. Mais Papi Kader, félicitations. La vérité. Makasi. Ko Papi Kader nenga zawan. Maman papa chapa grillonteur pour yalingana. Nalobi Papi Kader nenga azana zwaka kala. Papi Kader azwa va kende poto. Nalobi Papi Kader azwa azala na possibilité avant kende poto soka meka kelingo boya. Po ya landa mbongo. Azalo koso mbongo ndio moniane. Bonda pesa sa ya mole kanzula moyeba wa. Po Kader abi azala munoko koloba. Azana ngwa koloba. Akoloba na makambo akoloba biakazanga mais ozobosana ya mayo ndenga azoya boye aya kotake Papi Kader obosana kavan alala na ndaka ba ya ba Papi Kader tinenga alala na buto zo ronfler Papi Kader ayebi total akasima tozongaka moto totika sambla ko obosana ko lala na ndaka ba Papi Kader en plus si akosaka ba video azobile ngingo zapata ngi mutaka watu kutakala watu ne mwata Papi Kader na poto abile siku kutakala ngingo zapata ngingo ngi mwata Papi Kader tala ça c'est quoi ça vraiment Dadju abengi nani abengi Papi Kader abi comment osala nga ba ja salite botinda so ngano to la suko comme botinda bien na wana asa ba video ko ala Papi Kader ni place ba de bana OK Papi Kader pa lobi mayo makolo senge de la panne ezange OK Papi Kader vous avez méchant OK tosakana ye voilà tokoba biso nyonso tomoni mutu oyo afingaka o batu bafingaka epona batu tomoni oyo eleki oyo balobi pono autorité morale na bango apibiaki image moko apa retirer yango il faut mona ba femme essentielle bandi kokumisa mama Belleville mwasi ya mwindu boye na boye siko tomoni biso nyonso place théâtre moto oyo bebisa théâtre samika amba eloko wana eza très important pe très capital voilà boya koloba na batu na semblant te bofinga mutu na semblant mais na kati na bino na conscience bino boyebi te mutu tinde to finge boye asali biso nini mutu opesa force ya comédie siko eza nani Belleville Belleville lelo bomi tungisaka te bomi pesaka passe te bofinga Belleville okati avant comment on a point ya mama Belleville obi bango mo place baza ba regretter ben oui bazo finga tonton wana te bako regretter te parce que eza ndenge na bango baza insensé bazo regretter te mama muteka zo regretter mais asa la sortie médiatique ça va regretter yo yebi so ka zo sa sincère osenga papa na atindaki mwasi ekumani yaya wana mwasi ekumani awelisa ki mawelisa ya welisa ka bongo ya ka bazache yango monike amona kana hotel ma fonza mamona ngati nzete OK ozomona yo yebite mususu na chercher wana on te kebi combien zo capacité Pamela et pas ça le passé ya yo capacité générique alembi na ye générique ya tonton wana ba papa Jean-Paul ya papa Jean-Paul Lushima bongo lelo soki papa wana alobi que ça va à partir de lelo à partir de hier voilà. À partir d'aujourd'hui na récupérer biloko na nyonso te moi c'est comment na ba ki chaîne eza ye moko ya OK avisco chaîne après mais ya récupérer ka biloko na ba film ne oui
OK. Ba calculer ti nombre olula comment. Ndenge ba ofinge bongo pe ai pe moto ai ya oui, a calculer ta nombre a be de choix comment. Est-ce que nous autres les aïe? A be de choix. Ba fait mal à sona. Jusqu'au bas sonore na ye a récupérer ce que ba générique na ba tembo na ye tant de sika ye kufa ça migra tant bato ba loba ke chaîne ezalaka ye to loba makambo eza sérieux ko biso nous toza ba chaîne YouTube est-ce que chaîne na ngana mot de passe na nga comme na 2 personnes 3 personnes comment jamais peut-être eloko o ngamo na yebi ke na poster eloko na ngai soki nga na gérer le show na ni chaîne eloko ne so na poster e kozala na permission na yo voilà eza na permission na yo tala to changeara histoire te toza bazoba te même bato ba tala biso bazala bazoba te et pourtant bango kutu bazala mayele koleka na biso bato za liboso ya caméra ba bazoba te à l'occasion de rien papa naka alali ala muki na ya saleli sentiment ba moko aye a poster lo kwa bongo basala ki en privé yango lelo ebimi na miso bato soki pe basala ki yango ba garda ki yango na privé ke toza na jour ou temps autre ko publier yango libonza me pa linga bongo te liboko ye kamba moko sa nini et tuti wana ebimi na mpoasa osabage yankuku na mpoasa alelaka ntango sere na biso azolela c'est normal alela parce que bato nyonso oyo basimbi comédie na chaîne na ye balekaka te Mama Milo ya ta jouer regretta payer moko poutine de l'écriture Mama Milo wana kande bafinga ye lesbienne bafinga na mwana ne Mama Milo na wasina ko préféré asenga ta biloko na mbongo na balabala ki ko jouer kuna na préféré voilà eloko moko boyo pamela lobby na vie voilà papa teleloko eza ya mutuya yango moni belle vie tellement yebi valeur ya Mama Milo ayebi valeur ya Mama Top ayebi valeur ya Mama Étoile ayebi valeur ya Mama Léa ya papa Serge ya papa Alain ya presque tout le monde voilà ya Siza abatela bango bamamina la balala ça quand même moral OK osomona na ngambo eloko ezanga yaya ya mabe moko bato mabe nana kote ya yaya nana kotalisa yake yaya oso dindi na bango baola l'intérêt na bango aya kosalele masan joli tala mama mokolo wana aza na esika te ake wapi yaya yango azolela deja mwana wana bela atianga deja croix tala eloko abeti abiyoka nti lelo ata soki tosololi lelo soki tolobani tosololi me naobango kotielanga poison yoza motiana mabe kotiela bato poison est-ce qu'on repousse nanga lisusu pembeni na ye naza motiana mabe kotiela baninga batielo poison aza na nini otelemisa ata premier niveau te oza ata na Ezate Pierre nini oya compléter na monde de théâtre Pierre nini oya ata pine ya pusu oza na ngote alors poison di kambunini oza na mwana akenda te États-Unis te vraiment siko ba otilo poison di kambunini oza mabe mama kasi yango yo na papi kade mabe wana oza na place ya kovanda ko vanda kaka na kingo sa nini elembi ya obi mutu akoma na motema mabe boye po ya nini mpo mutu oyo batuni yo osala ya bowelela nini bawelela nini likolo nango nsima oyina mutu kaka likolo ya mutu do oyina ennemi ya mutu mpo na mutu mosusu oplaire mutu mosusu oui réponse yango wana wana yo lati yango oui réponse yango wana madame Bellevue apesa bango eloko mosusu te kaka nzela mosusu te nakolanda bobelese nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oye kosaka te se nzela na yo oyebi te Bellevue mosusu amen Bellevue aza moto mosusu tala lelo ya Gabi nde achange maloba Gabi maloba nyonso ta lobi wana tozoyele kwa ayida te wana asali comédie wana asali comédie bazoyele kwa ayida ndeni non asali comédie te voilà biaka asali comédie te tu sais dans la vie ntango ozoloba ke na bana na nga bayebi ke na sala maloba na nga bo
Yo ya le quoi il a pas. Ce que tu as ya bouille ça se comprend parce que baza ba alignement. Voilà. Il y a alignement na bango te. Et donc ça laisse ko soni culpabilité. Culpabilité moko besoin la tailler. Et puis afin de ton attendre amo ce qu'on ndenge ni les soucis ya ko échapper te. Ya moi yena ngo makamina tout o mona nga na sala. Na femme sensée. Na oza femme sensée te. Oza femme de valeur. Oza sensée. Oza ko sa point. Poti o va no beti bona kati pa. Pas rouge na kati kati. Abeti pas rouge na kati. Ami. Olobi bango kuna ba osala ni. Et en plus likolo nango yeke ye ba mama na bango. Siko yo koloba. Est-ce que oui ton dimaza lo ko Aïda. Et si oyoka Aïda afandi na plateau alobelo ko ya bongo. Voilà. Nanoté. Lelo boko changer maloba. Non, yebisa yo. Mama wana mukolo wana okingwe sembwami alobi bongo lelo ata soki to lobani. Mina komo mbanga bakotela ngape poison. Nana ngokuta kolinga pusa Nathalie Susu. Vraiment. Eh mama papa. Tozo amayele mbala moko. Yo penza toboyi. Yejo akopusa biso to longwe batantini ya famille boto. Adiembela moto yo. Voilà, ana aura. Ça veut dire que tout le monde va filmer. Ah. Tant qu'il makambo. Tant de la femme. Tant de la fête. Tant de la Torgnole. Misatropie. Suprématie. Suprématie. Éducation. Discrédit. Vonette. Mastor. Les tartifs. Oui. Naba autobosani. Sanité. Toi nango. Éducation d'Atotangi. Représentant, voilà. Toi na Josué. Josué ok. Pissom. Toi na juge. Voilà. Voilà. Yakana filmé. Yakana filmé. Voilà. Merci beaucoup to ceux qui la biso awa bambote na nga na famille bota to mona nimbala ya sima bisu baba Yakana filmé. Yakana filmé. Akoyoka. Akoyoka